Il n'y a pas fumé sans feu. Tango zo mona milinga ezobima yeba ete moto ezopela. Mboso Korea kwanga candidat ineki. Mais Mboso tango amoni likambu falo ba vérité. Opposant a comme chef ya FCC, a comme sénateur en vie dans quel pays koyango zo Congo en otage. Nyonso wana ba tricage ya monsieur Kagame Nazolo Moulayi, un Rwandais qui veut coloniser la RDC. Non, Chilombo c'est un étudiant. Na politique ayebi le côté pour preuve malobo Nazolo bela Chilombo. Tata na yo ayebisa nano ayebisa oteke okokina note na makambo politique ya kusomba yi. Somba ngonga na yo kokoka. Mais ngonga ngo ekotite nini osala ki pona père na yo. C'est le même ndenge biso ba congolais wana RDC. Na etandi mobimba toko bima na banzete na milangi na mabanga toko bima na balabala mutuka circulation avion ekokota te okobima pete mutuka okende zando te okokende rwakadinga te okokende soki wapite presse kotika la poêle le peuple na paix to ya ko déclarer toloba nous disons oh, non. Quelle sorte de président quel président Oza président au côté na te yiba na yo sala ba marketing na yo fali ayemba komonanga kizengi na yo te mberendede omoninga kizengi cette fois-ci kizengi aussi Oui, mbote ndeko journaliste. Kombo nangai camarade Kisuka Shawelo Redi Pasteur Mateya Kanda. Mais awa komo nangane koti oyo na lati elingi koloba likambo moko. Moi, président de la République démocratique du Zaïre Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga qui vous parle maintenant et je parle. Merci moi Mboka, question à monsieur Zali, Mokolo ya samedi pour les gars, Moni là Ningisi, SID à Martin Fayou le Ningisi, na kati wana tumitoye bezabo kabanye banito ni. Eza mutuna oyo tuni eza ya malamu na royanola yo pe na ndenge ya malamu. Ko bwaka misu na simato zomona de drapeau. Ezali SID na Nouvel Élan. Il y a deux partis politiques. Tozalaka Ebele, Tozalaka Naba MLC, Naba Katumbi Bambusa Nyamwisi, Naba Kamer, Naba Chilomboy. Tozalaka na bango ensemble. O Tozalaka plateforme Lamuka. Bango nyo solelo babeti muji ya jaja. Il faut comprendre bango parce que bazana service au peuple congolais. Na samedi ndengo lobi matinée politique. Tozana Lamuka mais Lamuka ezana ba parti politique. Parti politique ezalaka wana na objectif moko pona ko conquérir pouvoir et ko exercer yango. Ezako kabwana te. Ezana idéologie politique. Martin Fayulu azana parti na ye na kombo ya SID. Président camarade Adolphe Muzitu. Le premier ministre félicité en République démocratique du Congo, même dans le monde. Adolphe Muzitu, Abimisi, Nouvel Élan. Donc Nouvel Élan, Balobaka pour mieux sauter, il faut retirer. Nouvel Élan, tu repères ça exemple belé. Token la Bible, il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. Ndeko Adolphe Muzitu azwaki kombo ya nouveau makanisi ya sika. Tolongola oyakala. Mais lingi kolobate ke entre Muzitu na Fayulu bakabwane. Non. Toza esika moko. Mais mutu na mutu ache lingomba na ye. Mais na champ de bataille, toza mutu moko. Oyo Mobutu alobaka loboko moko. Likanisi moko. Toza na likanisi moko. Mais na veille ya élection. Et si da robimisa ba député belé, Nouvel Élan bimisi ba député belé.
po tosala na force ya makasi tosangana. Donc ndenge tosala matinée politique elingi koloba te que tokabwanaki non, elingi kotalisa monde mokili mobimba na RDC que il y a deux partis politiques oyo eza na idéologie politique. Ceux qui toke na PPRD baza peuple perdu. Ceux qui toke na IDPS babelaka maladie empêchée baza na idéologie te. Nde omonaki mukolo ya poso tosalaki événement wana pona kotalisa mokili mobimba ke nouvelle elana décidé baza mutu moko me bake na éducation politique. Merci mwana mboka de Corredi to kolima otomozi kisakaka tomonaki papa na biso mboso mapwanga utika se kolobaki ba bituma oyo ezali koleka bongo na est na biso ya Congo ezali bongo groupe ya ba député oyo baza na kati ya Assemblée nationale kino lelo pe atili ko citer bandeko yango te puis kino lelo tozoloba pe na beni bato bazokufa de jour au jour nini siko biso peuple Congo tokoki kosala po mboso wa Congo a citer bato wana pour que bandeko na biso ya beni bazwa kinya. Il n'y a pas fumée sans feu. Tango zomona milinga ezobima yeba ete moto ezopela mboso korea kwanga candidat ineki mais mboso tango amoni likambo il faut loba vérité ngonga oyo tokomi ngonga vérité ndenge nanga lobi ke be élection 2023 il faut vérité monana mboso korea kwanga soki alobaki azana réseau ekoloba nakena tango ya excellence Adolphe Mozito Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale tango Mozito aki akangi Laurent Nkunda Kamerhe salaki contre ye mais lelo tango mboso lobi vérité batindele mandat bakanga donc il y a quelque chose o ezo salema kuna na se mais alobi mais cité bato ngoto ba groupe ngo ba député bon c'est la mukolo ba ko sala audience pas na ye mukolo audience ko sala mboso ko kwanga il va citer les noms de ces gens là. Est-ce que tu c'est la cahier comme on est ça la marana ben parce que pour de jour au jour dernièrement donc pour mon maman finalement on a libéré attends mais c'est moi la libéré wana Chilombo ndia memika mwana sapo moyena loba mingi mingi tena sala commentaire belé et si quand on mona c'est Chilombo qui est à la base pour preuve Chilombo alobaki na ko déboulonner système nyonso ya dictatorial naye na bic rouge moi Chilombo Félix je suis prêt à mourir pour na est pour na Beni maintenant les autres hommes donc il est complice na makambo ya lolengo wana donc Chilombo nde aza la base oyebi na kamwena sapu na Kasai babimisaki eloko babengi kamwena sapu wana siko tiki Kasai lelo eke na est du pays banda ko boma bato mais Chilombo au service du peuple le peuple d'abord ou le peuple comment. Donc Chilombo nde aza à la base. Chilombo au service et Rwanda. Donc on ne peut pas mettre un étudiant en tête du pays. Veuillez un peu m'excuser camarades journalistes. Wana nazolo bela Chilombo c'est un étudiant. Na politique ayebi le côté pour preuve malobo nazolo bela Chilombo. Tata na yo ayebisa nano ayebisa oteke okokina note na makambo politique ya ko somba ngonga na yo ekokoka me ngonga ngo ekoti te nini osalaki mpo na pere na yo maloba tata na yo eske yango nde ozolanda non udiwenza politique wa buloji politique wa bwive politique wa dishima tika mboka oyo mpo na biso bakongomani tovote mutu mpo na mboso kolia kwanga topesa ye 1000 chance aloba vérité soki olobi vérité te bakolia yo. Merci mon mboka toyokaki bongo na ngambo ya FCC autorité morale na bango oyo tobengi Joseph Kabila ye andimi koya kosangana na bino lamuka pote akoma opposant eta ke bino lamuka bondimi ya sangana na bino to boyokaki message wana esalaki bino ndenge oh toni makambo ya Joseph Kabila Kabange Kanambe oyoki balobi aya ko rejoindre biso lamuka Oteninga bongo? Oui. Kabila, oyoki alobi aya ko rejoindre biso. Alobi a commis opposant. Mais nous sommes des résistants. Biso toza ba résistants. Maintenant Kabila ko koma opposant ya nani? Kabila ko koma opposant ya nani? Nani na yeba nano journaliste parce que tout pouvoir reza na maboko na c'est lui qui dirige ce pays. Ye na Kamerhe, na Kagame. Bango ndi bazo diriger Congo. Mais les lois linga comme les sous opposants. Nous sommes salariés déjà opposition. Chilombo za opposant. Siko yé alinga comme opposant ya nani.
asala nini toyebi makanisi ya tala Tshilombo omoni mutu apesa pouvoir ndeko na otshala mwana lobi kiti ya niekese commission lolendo mama oyo liva yebisaki yo kekeba na mobali nanga za soda journaliste na koyebisa ke makambo oyo zolinga kozongisa Congo on dirait comme Congo Brazzaville makambo ya Lisubana Denis Sassou Nguesso akoma opposant aya kobeta Tshilombo takobeta yo zala prudent zala souple mais soki lelo na koyebisa ponanga soki lelo Kabila lobi ke aya na ngambo na biso tokotshele bambwa wana ya minene baburondoki te me baburondoki totala ya ina makanisi nini eswaye soki aye nga pona nga na koyamba ye yaga me na kochaya ozana likanisi moko te ya kopesa lokolo za vrai frappeur obetaka munduki bien vanda comme ça en 2023 obete la biso Tshilombo donc c'est ça donc mais pona koloba kaya ko sangana na biso poto to China yena noza akoma opposant akoma chef ya FCC akoma sénateur en vie dans quel pays koya ko zwa Congo en otage nyonso wana ba tricage ya monsieur Kagame na Zolo Moulayi un Rwandais qui veut coloniser la RDC non soki ke Kabila koya nanga mona biso mpona nga na kobeta maboko yaka moto alingi ke Kabila avanda lisusu na Congo yo eza c'est toi Tshilombo hein otiki ba mayonganeza na poto otiki ba kilota gaya otiki ba sengle ya minene na ba ketch ya minene tu étais un vrai coopérant beta ba cop sala cop oya wana Congo qu'un président moi je suis président de la République. Au Bosanie Etienne Tshisekedi, nandako nae, tango ba proclamer Kabila président de la République. Yé nandako. Moi, Etienne Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nandako. En tout cas, eza pas une des journalistes pour na komona que Kabila aza opposant. Kabila comme opposant. Je me pose moi la question bien à tout nayo. Ako comme opposant hein, ya nani. Nous voulons un peu savoir. On m'a dit ça va distraction. Bon même on m'a dit makambo ba politicien. Kabila. Tshilombo. Fayulu. Muzito. Bozo même biso na distraction. Ça c'est la distraction. Bo banda ko même biso, to kende boyete, to ya boyete, to sala boy. Mais nazo pesa bino thème moko. Je cite les noms. Fayulu, Muzito, Kabila, Tshilombo. On ne peut pas libérer le peuple, mais le peuple se libère eux-mêmes. Ngamoko na kozwa solution ya mboka oyo. Vous êtes des patrons. Bozana bambongo ebele, mais nous souffrons. Pourquoi? Congo ezana bomengo ebele, mais nous souffrons pourquoi? Congo, RDC, loko ya makasi, bokende na Rwanda kuna bachebino babi. Okende awa na nini na Gabon, bachebino babi. RDC loko ya makasi yango eza wapi? Ndena mona angole moko ya RDC loko ya makasi. Maji shege la no Kinshasa, no vila nada, shege no Kinshasa, RDC loko ya makasi. Paso no kikwete, no tengla nada. So loko ya makasi na mnoko, toyembe loko ya makasi, loko ya makasi. Ça c'est la distraction. Nous disons non, nous vous mettons en garde, vous les politiciens, vous voulez tromper le peuple congolais. Cette fois-ci, 2023, nga Narosala candidat. Oui. Narosala candidat de la République. Moi, je ne manque pas l'argent. Ozomona bazo etondi, bagosangisa 1000, bachanga président, bago votenga. Tshilombo Rozala kuna libanda. Peuple congolais, bon s'appelle na makamboa. Donc le 28 Naleki, le 28, Bakego Funda. Moi, je suis comme le 28, je vais poser une question. Nous sommes le 28, le 28, Makale, c'est quand la poutule au matin. Claire, si le peuple Congo va s'allier pour le 28, c'est moi, c'est Denis. Tozo Yabisana, non général, il y a la général Kassongo. Général Kassongo. En effet, Kassongo, Lunda. Soki Kassongo nini je ne sais pas. Nazoya bisayo oza na service ya Barwandais. Soki oza vraiment congolais. Soki oza penza Lumumba. Soki oza penza Kimbangu. Na koyepso na date ya le 28. Benda ba policier na mato et d'ailleurs bomba na bango na ndako. Biso to koya ko boto lelo kwa mutote. Nous sommes bien instruits, bien éduqués na Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Bakego funda pona ngai Kagame, il a fallu afunda Adolphe Muzito parce que mutu abouja ki monde
Mouto bouja qui m'a belé, Zali Adolphe Mouzitou, Adolphe Mouzitou. Alors, nous allons faire la guerre contre le roi. Mais il a fallu que funda ye. Yozo ambangwa ok kuna na poto ok ko funda ni. C'est pourquoi biso to lobby. Pona ndeko na diaspora. Bozo numéro nangana 082 31 78 324 099 3895. Naza nanga na WhatsApp te. Komelanga message. Naza na mbongo na kobenga yo ta na poto. Nous vous soutenons de loin ou de près. Les 28 bino ba diaspora, bozo banzete. Lokola na poto banzete zalaka. Soja zalate bozo milangi. Mukolo ngwana na audience wana. Bokende ko telem. C'est le même ndenge biso ba congolais wana RDC. Na etandi mobimba toko bima na banzete na milangi na mabanga toko bima na balabala mutuka circulation avion eko kota te oko bima pete mutuka okende zando te oko kende rwakading te oko kende soki wapite presse ko tika la poele le peuple na peuple to ya ko déclarer to loba nous disons non. Kokosuka kaka awa ne le temps ina zalaka landi abwaki gaz bupanzani ou le peuple de 28 ans bozo kende. Vous savez journaliste ngainde nazabo journaliste msusu tunalinga keozote ya mate ya kanda kombo na pasteur mate ya kanda na na ndenge ya pasteur na ndenge ya bosolo bosembo batu bazoyo kate kasongo na chilombo lingi ko yokate nde nazwa isiko system ya kanda tokosuka wate. Yo ozo mona nga yao mina quartier 3 batu baza na masina wa batu baza kende na njili batu baza kende na poma tete eko buka na mkolongwana komona teke kaka ekozala kaka non Congo mobimba poto mobimba donc ekozala le 28 ekozala somo trop batika ba distraction na Chilombo mena Chilombo okende kuna ko se présenter journaliste Chilombo okende ko se présenter kuna parce que bafundi ndeko na congolais mwana mboka na ye bafundi ye yo Chilombo décision nini solution nini oyo pesi ozomona teke eza distraction Chilombo aza rwandais journaliste so yebana note Chilombo azalaka 50 rwandais 50 congolais moluba pe aza na Congo 50-50 mwasi na rwandaise azinano balangue nationale na biso akende kopesa ngo kuna na wana ba stratégie na pozwa ba rwandais ba kotonisa bango na Kinshasa wa biso mais quelle sorte de président quel président oza président te okoti na te yiba na yo sala ba marketing na yo fali ayemba komonanga kizengi na yo te mberendede omoninga kizengi cette fois-ci kizengi aussi président Fayulu coordinateur ya Lamuka a fait sa ndeko musique dongo baton ya ko coordonner comme cordon ya Lamuka mais toyoki pe nanga mukoto ndeko Moïse n'a jamais perdu pas balobi bango pe bakozala ndeko Moïse alobi eza tout na ye fallait pas za ndeko Fayulu la sala passation de pouvoir na ye c'était que merci journaliste vous savez ezana bato yo bazo sala politique ya loyenge. Dans le poto baloba laisser la politique aux politiciens. Jean-Pierre Bemba azwaka bâton de commandement. Aloba ke lo moté. Aye ko sabiso wa ketozo sala marche. Abimina mwasi nena banana e. To betela ye maboko. Mais suka kenda wapi. Baye Moïse Katumbi ba pesi bâton de commandement. Aloba ka eloko te. Atombola pete. Tango baye ko pesa le coordonnateur Adolphe Mouzitou Fumumpa, les grands visionnaires. Abetaka Bormoko. Vous savez, un politicien ne parle pas beaucoup. Un politicien ne voyage pas beaucoup. Hein? Oh, comme on dirait Tchakou. Adolphe Mouzitou Abeta Bormo Lobi, nous allons faire la guerre contre Rwanda. Ici. Yoka Bemba Kuna. Oh, pona nina Lobi Ndengwana. Yoka Katumbi. Oh, pona nina Lobi Ndengwana. Non. Our remise reprise, les 10 biso congolais qui chassent à Mobimba. Biso nyo sotoko kende kuna. Toko mona. Tozo ibisa président Martin Fayulu. Nana lingana loba. Mukolo ya remise reprise, les 10. Toyebisi le président Eli Martin Fayulu. Ngwanda oya kofi aloba inalingana soutenir bino menamoni banyoka. Il y a des serpents derrière vous. Mukolo ya remise reprise. Président Eli Martin Fayulu na Premier ministre Adolphe Mouzitou tomo na présence ya Moïse Katumbi te na Jean-Pierre Bemba. Tozo ebisa bino
président Eli tokoya na mabanga tokoya na bambeli na milangi na bapoche soki tomoni présence ya Katumbi na Jean-Pierre Bemba Fayulu okozwa libanga Muzito okozwa libanga tolingi komona bato yo te. Le Congo n'est pas à vendre. Bato yo bazala ba non classé bazana motema likunya bato mo bazo tinda bango bokende boy ya Katumbi kota kende na union secret autant dit Jean-Pierre Bemba na union secret autant dit maintenant tu veux encore retourner c'est pour faire quoi? Dis je vous mets en garde. Merci journaliste. Il ne faut pas me pousser dans ma question. Moi, Jean-Pierre Bemba na Katumbi, vous êtes des voleurs. Vous ne pouvez plus retourner dans la Mouka. Vrai ou faux? Vrai. Mbote na bino bo soutenir biso tala ndenge tozolo bawa. Toloba kawa ba bafle zate mais soki toke na balabala kuna. Fatu béton. Bato mi balé. Béton à quoi? Et puis bazozwa biso ba rocha biso na coin to bata ma on dirait tozo banga moto mais tozo mona na balabala fati béton bato baza na pouvoir na maboko fati béton bato kende koloba nini bazu béton ba tchel koloma tembele comme rouge et comme jaune moye bi malisusu bana balia ezate nous souffrons to pesi mbote na ba diaspora bo soutenir biso de loin de près bo pesa biso ba bafle ya minene tala ndenge na yaja banda 6h na koma jao awa 9h tozo kende na liete na melie lokote menazo c'est pour mon nez pour na ko libérer mboka oyo naza révolutionnaire un révolutionnaire azalaka na souci ya ko libérer mboka. Je dis et je vous remercie. Bosa numéro nanga ngwana soki bokopenga bopenga makambo botindela ngambongo ezate yaka na mbongo yaka na ngwa na parlement wa biso nyonso tosala nini tolia travaillons ensemble pour manger ensemble luttons ensemble pour manger ensemble 099 nazala na WhatsApp te soki osombela katala depuis 2012 heureusement ga umela na charge moi bien 099 3000 895 082 31 78 324 ngana zalaka polele obenginga ozana mwalipa olingo pesa yaka na ngwa na parlement kuna na kwego benga ngate na koya na ngai te oya ko beta nga boru moko ona kende na kufa te ngana za lumumbiste cette fois-ci nous disons non 2023 élection eza merci beaucoup.